Congo, Mama Congo. Oh, yoko beba nana kofite. Yoko koyoke la Cindy Mawate. Yoko benga kofi mutu mabeta. Tu t'es attaqué gratuitement à Lia dernièrement. Mama Congo, tu t'es attaqué dernièrement à Lia. Mama Congo, comme il s'est kofi camarade naout. Bon, comment que au sala makambo et tout ça, non? Moi, na kanisa kinde bokoma ki lokwa basi ya mwe. Bolinge bokabona lisute. Mobali lokwa akofi soka lingio. Avec autant de légèreté, au boyate. Au fait, tu retournes ta veste pourquoi? Car pour batourner ba fingio, toi parce que bande ko espérer le moment oyozuité. Dans la vie, il faut avoir une position. Yoko beba nana kofi te yo fo zaka bien na kofi fo zaka sain kofi fo zaka mutu malamu kofi fo ko azaka parfait yo zo changer les kamba ba danseuse pour ya roloba ke kofi za mutu mabe pour na ba danseuse o ressusciter les sous makambo et les gars qui na tribunal yo ko ressusciter en autant o changer les discours ya ko zonga Jean Robert te ye fois tika la papa malamu ya ba minu et di l'histoire une fois tika l'impoli Ali est fatigué à la moitié à ma baie. Au monde comme ridicule. Tout ça parce que bon bah fingio. So bah finga kiote. Au monde que bino vous en amenez en net dans la relation ouais. Bon ça va réconciliation moko hypocrite. Donc yo maramozo bimsa lelo ozana na mutema pona e. Mosala vidéo senga pardon. Na bino mi balé na minute na za ridicule. Na bino mi balé na minute na za ridicule. Oyonde muto ako senga muto ozo kwa cuisine ba biloko nyo sozo lobana donc yo oyebi que akena na tribunal pour na mambo ba danseuse yo ya changer biso discours sur mambo ba danseuse te ba émission za chaîne ngesa même pas 3 mois oya ko changer biso discours nzoka yo oyebi que ba fille ana mususu oya ko ba ke ba fille ana mususu ba biso ba saki kompe ba nuye tout ça yo ko lobela nani oncle Clépin oya ko koloba kana oncle Clépin tout ça son dire oncle Clépin ndazaki mutu mabe kofi mutu malamu yo lelo yo loba ke ti lelo ba danseuse ba vanda kana Montfleury mutu ba kanga pour séquestration donc ti lelo séquestraka bato mama kongo yo ko yo loba ngo lelo te oh yawe kumama oh yawe kumama na ya ata motema mukie wana ezalaka yo te chouchou na wana tomona ndenge azobina na énergie opesa bango ba salaire nini opesa bango mwana mwasi na ba video oyo azolela na kombo na yo ezali un jour pe sindia kolela lokola mbili ya belle Kofi aza bizarre Kofi kokola soke na lia ba divorça bakabwana na bana na eba yokana kate bazakabwe momona ka lelo mutu azate ozomona na testament le nom d'Ali aye ko figurer wana ngai nazo yemba Kofi Olomide azo diriger neti pe amunga pe na diriger aye oh voilà c'est bien monté naza directrice artistique ya quartier latin na diriger à quartier latin y compris mon papa Mokondi c'est pas allez, vous voyez comment les chouchous nazobeta portail ya munene te o amukie sika sécurité tellement donc nzambe muta faire déplacer ki monsieur Kofi Olomide aya na porte sa mukie pour ceux qui azaki na tanga zo raison te tongo ke lukanga ba aigle ba senga te ko zal banda nzambe muta faire déplacer tongo na beta porte ya mukie aigle a fongola porte ko fongola porte tongo na ba bonjour il sa présent que chouchou dans ces zones banda na Kofi Olomide anya ka monde to mona no bonde to mona na Kofi Olomide donc nzamba sala pa to mona ne boyi na bine bonjour président la longoli chapeau na lataki na longoli lineta la patron beaucoup de respect bonjour président bonjour faut mona mtoko yambia bonjour anya bonjour
babengaka ti wana nga lokolo e chauffeur babengaka ti mosula no ndeni Cindy aza Anya merci président oyebi no te loko na ye lite président donc amonaka na ye babilo na ndo tinda na WhatsApp ke na. Hello tout le monde, coucou ma communauté, salut mes winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société, bienvenue dans l'univers du Congossa, bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes mais surtout son filtre parce que ici nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis, demain Nyangui Moukoussiata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse de 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Nicolo, le gouvernement Lipo, installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez massivement, n'est-ce pas, le lien de la vidéo. Alors aujourd'hui, Torobet Ali Solo ya Mama Congo et Kofi, Koswana, je vous dis, Burundi Maté. Communauté au Batouba na hypocrisie, moko na industrie en musique en boka na biso, beaucoup on dit maté. Les gens sont faux, les gens sont hypocrites. Pour leurs intérêts, ils sont prêts à salir d'autres pour laver d'autres. C'est très difficile au monde que Batouba tikali correct de A à Z. Bah garder le langage, bah garder position. Et surtout, de manière honnête. Mama Congo go soano a soani na Kofi ngato na otala ba séquence na TikTok na oyo ke les soni. Mais na bi ke Nadia omi yo ke la sonité. Namoni ba panel ya ba Cindy Love Kofi nga Mama Congo. Tout ça parce que avec le balikamba danseuse a Kofi a Kofi. Lelo Kofi a komi sou mutu mabe. Mambo ba isa tellement ébélé. Moi je vous invite juste à liker, à commenter, à partager massivement le lien de la vidéo parce que Toro Solo Lango Penza en long et en large. On va suivre ces deux spots publicitaires et on va se retrouver juste après. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane pour une hygiène intime parfaite. Continue d'ambongo na facilité et commune Lissanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tanguyo okosala envoie Yakotinda Mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Les corona akoyamba Mbongo en toute quiétude à partir il y a téléphone naïe et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches.
Tap Sainte. Ah, l'équipe en tout quoi. Voilà, j'espère que vous avez suivi nos deux merveilleux spots publicitaires Maliane. Maliane pour vos soucis d'hygiène intime, règles douloureuses, fibrome, myome, kyste des ovaires, infertilité, n'est-ce pas? Tous ces produits-là sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Mais encore la famille Bosé Belé, n'est-ce pas? Bolandara biso, bolandara demeure officielle, Bosé Peranabe, mission nabiso, maman surtout. Tous un problème à bande hygiénique, il y a règles, n'est-ce pas? Aux période de règles, non, bande hygiénique, ils ont ça, aux problème, ils ont été protège si pour sous misako, bouton, ils ont créé mycose vaginale et tout ça. De préférence, salé la le choix de l'excellence, de la qualité, n'est-ce pas? Ce sont les bandes hygiéniques de Maliane. Maliane a des bandes hygiéniques, Maliane a des prothèses qui sont livrées partout dans le monde. Dans un magasin, au Canada, à Ottawa, mais nous livrons partout dans le monde. Alors n'hésitez pas de contacter au besoin sur ce numéro affiché ou encore, n'est-ce pas, les canasites Nabiso. Vous êtes nombreux à nous suivre de partout. Je tiens à rappeler que nous sommes en octobre et déjà nous avançons peu à peu. Toujours avancé. Lobby déjà le 15 octobre. Comme na katikati à moi. Au tindeli na no maman bongote. Au tindeli papa bongote. Au tindeli noko bongote. Ça là effort au ça la transfert d'argent. Urgencement et gros en amboka là. Et pour ça l'ango bien, ça l'ango rapidement, c'est la Tap Sainte. Cette application de l'heure, cette application qui facilite la vie. À partir du téléphone, babengo na Noko Rigobert, tata moi si Gertrude, alors yo salé la kaka Tap Sainte, au télécharger l'application, au suivre procédure, au comme à quelque part c'est un code promo. Tia code promo coma demeure on a émué na souka demeure comme on a eu komi wana et repère son avantage est belé. Ils ont au Tap Sainte après ça va cadeau après ça va offre na bandego nyonso balandaraye au ba consomaraye au ba sali la application cause à billet d'avion et cause à voyage et cause à makabo belé. Alors mais avant sur ça le code promo demeure aux bénéficier à $5 de bonus ou encore 5 €, ça dépend à pays aux Hollandais la biso ça la test et banda tina na ta 20 € à pamba au code promo demeure au mona yomoro au pesanga. Merci, tu peux envoyer de l'argent à tous ceux qui sont dans tous les pays d'Afrique. Il suffit que vous ayez un mobile money na bango, on a un téléphone Congo, Brazzaville, RDC, surtout au Ezapenza, Ayabino, n'est-ce pas, maman Daniel Sassou Topé Mbote Sika Zwamina, Madame Sephora Kojo, la suite de la tournée Osez, cette tournée qui va vraiment changer vos vies, tournée Oezo pour apporter un plus côté professionnel, même côté privé, tournée Osez organisée par Madame Daniel Sassou et Madame Sephora Kojo. Et Rubanda le Toza en octobre aujourd'hui que vous suivez l'émission c'est le 15 donc tournée Ezobanda le 15 novembre dans exactement 30 jours alors bossa no ki bossa ba réservation na bino bossa ba billet na bino tournée Osez eza tournée na yo yanga ya biso nyoso to zawana ebele to sala sol là toto na nengezaki na Brazzaville Kinshasa la date arrive à bientôt n'est-ce pas? Alors, mbote na nonyo sobolandanga, mbote na sponsor major na biso maman Maliane, n'est-ce pas? Mbote na papa Gibompongo, papa Caviar, mbote na manager na biso le King Akam, Mobutu et pourquoi pas salutations à notre général Kelly Charleston, mon général Yapembe, salutations au bon fructueux futur millionnaire Jonathan Kalonji, maman Divini Kali, salutations à toi maman Pat MK, salutations aussi, n'est-ce pas? Ariane Wela Madinga Madilove, Yanadine Mayo, la grande sœur de tous, salutations à toi Yabo Boto. Yanadine, il faut na bengo kana lobakaka. Papa Jean-Flavien Kani qui demande Sandra Guito Kani qui salutations à vous papa, très cher papa. Salutations à vous. Salutations également à maman Echel Ngoma, la boss lady. C'est comme ça qu'on l'appelle ma Christelle de Dieu. Salutations à Grâce Ngalima. Salutations à Betty Mayaya. Pourquoi pas à Yasmine Lolo, fan de demeure, Ordinel, Mahim Lula de Lula. Salutations à toi. Elle s'appelle Mifindi, ma copine. Salutations à toi. Et pourquoi pas Marlène Massia, maman Brigitte Billy, la douceur, je dis la douceur. Salutations à BTT, mon vieux Fernando Fouti. Salutations à toi, ma Olga Zinga. Ma Ogazita, ma Sandra Mbenza, salutations à Jamila, toujours présente. Il s'appelle Sims, salutations également à Sila Osem. Vous êtes tellement ébélé, Bolanara Bisobo, continuez à s'abonner sur Demeure officiel Facebook, sur Demeure officiel YouTube, sur Demeure officiel TikTok. Vous allez tellement ébélé. Salutations spéciales à notre pasteur Marcelo Tenessi. N'est-ce pas? Salutations à vous tous. Alors, on va commencer notre sujet du jour.
na se retrouver ne loroté nazo regretter ka temps na Alexis pas ne faire na Alexis pas nzambe mena boité pota imazani muto mukili afutinge lote mais na ebisaka na WhatsApp na bi président au footinga te menzamba au footanga na place na yo problème ezate anya ngai na sala accident lelo deuxième jour troisième jour na tindeli président obike to komala ba WhatsApp na tindeli ba photo wana pena ma pote no besu pena na tindeli na WhatsApp na lobby président talanga mwana na uti na accident boye na boye na tinda pena ba les ebola ba pota ba nini wana ezana ba pota sika na koti radio papa radio ko fana bimis ndenge ba mona muku bukani na genou na tindeli ko fiolo mide ce qui a banga nzambe na tindeli ni réponse ti tellement na tambulate wana na bateli bende na pino ko telemate tant ko bateli bende na ba kisi na zozwa ba douleur ba bombe wana ba tanga nde docteur ngai na tambula kuna beki na boyaki na bibekite so na tali beki na komolela na bibekite na nzambe no simba bekite non forcé non tambo so ezaki accident normal nzambe pesa makasi yo za docteur ba docteur yo saka ba opération esanga ba cicatrice na za molimo tambo na bekite seigneur non tambo la ka bon forcé car na ndo tambe no simba bekite anya un bonjour nzambe la msanga makasi na si maman pesa ngai 6000 francs na me ko forcer na koma mon frère comment on appelle mutu boyo et l'équipe téléphone et l'équipe WhatsApp président pas mutu koza na makambu ebele na bimele nanu fara anyande ko na zo transport bazwenga ba nan lek na nga kankenga transport magasin na comme na magasin petit chauffeur ko tsanga mon frère na peso 4000 francs pour moi na kita ezate na problème malokolo quand tu tambola nanzambe papa bato abi pesanga siminga bia yo yebinga te dans sa kofi car mon fléri abia likolo nga bia kotsanga andimi pa ti liboso mon fléri anya papa bato nakiti kaka ndenge nzamba lala kate ndenge balobaka ke sata tumba mbetu na ye nzamba nimbaka te na baoya ye nazobeta portail ya munene te o amukie sika sécurité telema le nzambe mta faire déplacer qui monsieur Kofolo midi aya na porte sa mukie pour ceux qui azaki na tangazo a raison te tongo ke lukanga ba aigle ba senga te ko zal banda nzambe mta faire déplacer tant qu'on obeta portail mukie aigle a fond la porte ko fond la porte tant on le baka bonjour il ça présent que chouchou dans ces zones banda na Kofolo midi anya ka monde to mona no bonde to mona na Kofolo midi le nzambe sala pa to mona ne boyi Nabine bonjour président la Longoli, chapeau na lataki la Longoli lunette la patron beaucoup de respect. Bonjour président. Bonjour, faut mon am to yambia bonjour anya. Ah bonjour. Oh, ba benga kati. Wana nga lokolo et chauffeur. Oh, ba benga kati. Oh, non sula non deni sindia za. Ah anya. Merci président. Oh. Oui bien non tu le connais il était président. Donc à mon na ba blona ndo tinda na WhatsApp qui na sala accident. Pota adopté à mon physiquement babi ke ayebi problème na yeli donc na yeli aide donc ça na taille ko yambanga te donc ça na poso ko sunga ninga te anya abisinga no sindia za vraiment non mwana sola no zate sindia za no sola no ndinga ah président kande na lo ba anya suna kosi nzamba sala likona se abomanga na mona lobité biso no artiste ce ko ilo rapport Sindi biso no artiste ce ko ilo rapport ni pas trop vandane c'est Didier atala lokolo et Didier ganga oyo moni dimle tala lokolo vimba Didier bichuchu utambulu ndenga bi ya Didier tomo na bo pasi na tambo na makasi pona ya na kutana présent na lokote ko faire premier Didier bi na lobani biso to ba sali avec le kende sa président après ça ta transport na kende kasi après ça un jour au Sindi a Rosalate na ya to solo avec le moi batake ko fa pesi la posa bien bisende na vanda na obeta skabe na mbongo tu wana funa matati na chambre anya on a le non Seigneur c'est la réalité et ça la melinga so no le monde entier ba yoka c'est la réalité et si na pesi na vanda na obeta skabe na mbongo ti est-ce que Kofolo midi ata dit de zanga ata 2000 francs congolais leur pesi na zwata et comme ça un magasin ata 3000 francs congolais. À 5 000, à $10.
Abi azambongo. Dans Aigle na lobi bongo na samba ete na talika nzambe likolo na bi. Merci Aigle. Et rien n'est que. Moi maman, na beta makolo bana mufle ti na magasin na obenda ka lokolo. Banda mufleri. Nazo kita nazo lela nzela nzela olobaka anzambe. Lobanga sele papa msalate. Anzambe lobanga sele ki président Kofolo Mide msalate mais ceux qui na sala ki yozaki témoin. Yozaki témoin nzambe oza témoin oyo ozaka prêt attendre ko ziki ava ba benga ba pompier de Josali. Lobanga sele ki msalate. Nzambe onga na sala ya mabe jijenga na ya malamu oyo pasala nga mabe na malamu jije yoza oza jije oza juste pasa moko na moko tumbu na ye elo na loba na nzela so na moni bato batala na kosa ko solo na téléphone mais ndoka na oyebisa nzambe na loba nzela moi likolo zo benda ndi dona ndi mate kina ozonga makolo tana komi na magasin bika biso bato yebana ba fanatique chouchou nini bote bobe na bitena na problème makolo mon papa atana ketch boni bonga bi ya yo lo ba ku ketch 3000 fois congolais ba pimeli nga transport zo tanga komba ketch abi tika bonga bi ya na ti kuna makolo na paso abi chouchou za $10 ngo 16000 za transport zonga ndako muto amawa muto babenga mo pa hote o babenga ke mo pa hote muto amawa abi chuchutete ne ta lokolo ko tam za 16000 v abengi ba shege wana abengi ba shege na magasin oh master ya kakanga zo bozo 1500 bokangela chuchu bokangela bakangelinga taxi wana bakotisinga azi 16000 francs pinga bikindi mais mon père boetin yo c'est l'effort ngabi ya bola mo mutu to sala ka po mutu mokila zungi c'était pour nzamba zungi pour na minute mota zungi neti bosko non sala ni papa mais ça te zungi ndako na zonga ya na kota na chambre na lela na chambre na bisi mama bando lela abi solo yokuta na patonga mama fa donc nzambe mutatele misake po ya na porte ya mukie. Pour ceux qui sont artistes. La famille. Alors, vous venez de suivre une séquence que je vous ai mis de la danseuse, l'ex-danseuse du vieux quadre à Chouchou, qui a perdu la vie récemment. Son histoire a fait mal à beaucoup de personnes. L'histoire, elle est devenue virale. Cette affaire, franchement, il fallait aussi que je revienne dessus, que je fasse rapidement un tour. To solo lango. Je vous ai mis l'extrait d'une émission que Chouchou a fait, n'est-ce pas, de son vivant. Où elle était en train d'expliquer son expérience rencontrée avec le vieux quadre Bino Soboyebi que ils ont abattu belé dans quartier latin tant bakabwana ba bimara ba ko lo babasara ba témoignage avec le temps tout le monde a découvert que Bazaki n'a raison, c'est des choses qu'ils ont vraiment vécues. Chouchou a expliqué bisongo clairement alobi que à ça accident de circulation nekabo mona à ça accident de circulation et finalement elle décide de rencontrer vieux Likunia accueilli tinamon fleuri et pas naya du moins 6000 francs dans le kolopasi. Elle se dit qu'elle veut aller voir son ex-patron histoire de demander de l'aide parce que a tindele ba message na WhatsApp atse ba image da WhatsApp, aucune réaction. Je dis bien aucune réaction. Et en se déplaçant au comment na sur bolandi explication nae ba au fond la porte tango a Betty vieux en face nae et a pesimba la morombote avec tout le respect vu à tourner mais non sola non ni vraiment Cindy Azawa. Vous répétez pour un ingénieur soit dans la ténénie artiste, il y a danseuse. Tant que vous avez assistance, bon, vous avez aide bon, mais vieux facilement bon côté ici Cindy à mon yamba écoute parce que on a bon bazar bassi et puis c'était non madame vraiment solo la mère solo la Cindy vraiment solo la na pour on a bino bassi. Ou même par WhatsApp, quand la fille appelait, oui, c'est bon, zone numéro à Cindy, ben Cindy, sur la Cindy, pour régler entre femmes. Et Megan n'a qu'à expliquer et tout. Malheureusement, ni par WhatsApp, ni physiquement, elle n'a laissé le contact de Cindy à la fille ou n'a recommandé à la fille de la fille de parler avec Cindy. Par contre, tout ce qu'il a trouvé à dire, non, vraiment Cindy, ça, oui, c'est comme ça, Cindy m'a bêté. Et puis, comment Cindy Boye, pendant que quelqu'un a eu au Lukayo, a un problème à santé, a un état de santé à bien été, réaction au Elingo Bake. Au fait, Cindy a eu babuzo, banon, ya nengenini, au que à quoi permettre teka mono atana danseuse au solo là. Je me devais de réagir à cette histoire. Je me devais de réagir.
parce que soto komi ti na niveau que o collabora na mutu ana komi na problème aye ko luka yo mokili batu baze belé aye ko luka yo biso soto ebi que ba chouchou ba danseuse ba marka quartier latin ba danseuse ba porter belé na quartier latin bino mo moni quand elle est décédée ba image ebimi ba la kisi biso comment est-ce que chouchou était, comment est-ce que ça se passe au sein du quartier latin, tout ça et là ba danseuse yo yé carrière na ezala marquée par sa participation au sein du quartier latin à cause de kenda le kana ba orchestre mususu mais orchestre oya se démarquer ezala na quartier latin et quand elle a des problèmes peut-être ka tali batoana nyonso na sela batoana ndé na sa na quartier latin ti na zana batoana ndé na zana mopa outé. Mais en plus, le vieux quadre, vieux likunya, il doit beaucoup na ba danseuse na kalao batika la rana e loyal. Il doit beaucoup na ba danseuse na kalao bazana e. Pourquoi je le dis? Tango ba danseuse musus ba anya star banani banani ba o dénoncer ma be ozo le kana kata milieu musique. Tango ba plainte e kenda na poto, il y a un groupe ba kenda pour ceux qui viennent na poto ba dénoncer ba samba na vieux. Mais il y a un groupe le roi ba chouchou no ba faisait partie na liste wana te. À moins que vous puissiez me dire le contraire. Ba yeba ki ba mabe wana baza parmi ba séquestré. Mais ba tika la o dénoncer te ba tika la o lobate. Ba vanda nié ba vanda ba kanga maboko ba bomba vieux likunya. Ba protéger. Alors il faut la redevable na ba danseuse wana ya kala. Asa mutu moi lupangu na moko, moi car na moko, moi eloko moko, c'est-à-dire en cas de problème il faut avoir une assistance moko particulière envers bango. Parce que ba koka pe ko sangana bango nyonso ezali kamba poto ba se saisir bango nyonso ba ke ko accompagner ba ndeko ba akuna o bazako ba soutenir bango atana nenga ba teva ba yo dénoncer époque ba ba dénoncer ma bewana ba nyonso ba dénoncer ma bewana c'est que vieux à la condamner avec sursis pour séquestration bango baza bato ba loba te ba témoigner te. Alors rien que par reconnaissance pour ne wana kilo modèle wana vieux phase la bango redevable. Pourtant, oui, il y a des qui ont déposé plainte contre eux. Mais c'est pas comme si l'élément est zangaka. Et puis, son yon soto yebi mamarambo toyoka. Léo tine via zobi mazoba, Cindy aza non sola non neni. Pona nini la présence de Cindy vio ko soit na danseuse te. C'est que Cindy yebi mamarambo ba danseuse wani ezaka na oya solo. Parce que toyoka basango que Cindy apesa bambata na vieux. Toyoka basango que Cindy beta vieux bambata. Toyoka basango ke Cindy lingaka te que vieux asola na ba danseuse. Toyoka basango ke tango Cindy bande ko vendre sika mona ba danseuse ba témoigner na ba live TikTok ba ya koloba. Cindy on dira simba na ba danseuse mususu ndé ba swana na nenga ba bena ba danseuse mususu avant pena ba ke ba imposer pena ke ki madame na il faut que ba danseuse ba respecter so ndenge nini. Ba danseuse na ezala pena ayebi ke ezala bombanda. Parce que na ndenge toyoka makele ba il paraît-il ba danseuse bazaro pona maloko ma desu lelo tourna yo lobi tourna yo lelo tourna yo lobi tourna qui va faire partie ba biloko via kenda o sambela kuna na poto o ba condamné pour séquestration. Pour ceux qui mutazo bela en état critique aye ko luka yo pona assistance yo zo ebise ke madame ana ndaku na ko sola na yote parce que yebi ke na kala na ndenge ki danseuse ngota ngazana en orchestre ozaka pe ko doda na sani wana. Comme au dos de la scène, danseuse, tous au kanga au séquestraka. Yango ailinga kata koyoka auto solana danseuse ozo assister danseuse. Ton dengeni. Par raison de transparence, passer même contact ou bien recommander ba solana Cindy mais ceux qui même na Cindy moi si ba ko rotinde kunate ça veut dire que do yezaka na yo kate na monate. Mais yo moko en tant qu'humain pour na ba oyo ba on bazala pour na yo tango oyinde la yo moko en tant qu'humain vieux yo ko bima to lobi kene o musika za na kwa kuna aigle nazo matana beta to likolo na luka quelque chose na okitane na otinda bino et puis ndenga zana na se ona ko zanga mo na poste o mise puta moi $200 mo pesi mutu si manzela kena zongelo te et puis $200 c'est peu mais quand même ata $200 wana oui ba ça que sika mususu azana ba to suba ko assister. Mais quand même, humainement, rien que parce que bah on fait partie d'un bateau bah qui est au fundoté. Malheureusement, bah musique et ça monde ya bah ingrat. Yangonde to komona. Et ça c'est l'ingratitude dans toute sa splendeur. Muto azali wana pona yo, muto azala wana pona yo, muto asito de cette manière-là. T'as la manière à remercier mutu. Na implication na yo apé ça peut pas na quartier latin
Dès que ozala boy to sera mutu surtout to sera mutu peut-être ozo considérer na kende vers mutu tel parce que mutu yo na moni ke ngane nde to zale les proches ya ko assister nga asali cho na liste répertoire na ezara bongo yango wana ba danseuse oh il faut servir de leçon. Moussala qui danseuse na kala ezala na respecté, moussala qui danseuse na kala ezala na considération te, moussala qui danseuse na kala ezala na dignité te. Moussala qui danseuse na kala. Tango mabe ba ninga ba dénoncer bino bozu bombi bozipi mabe. Ba danseuse a kala bondo nga otanga pete, bondo nga ko s'instruire te danseuse bondo ko mona ndeza ki moussala moko boy de moindre ezala na valeur te. Bazaka ba chosifier ba danseuse trop et tant beninga ba ko fongola ta misu muke pour na ko réclamer ba droit tala bo soutenir yango te tala lelo siko tala ba biloko boy to yoka bo luka bo ça l'association ya solo association moko crédible ya ba danseuse bo landa na ka sur ba droit na bino sur ba raison na bino bo landa na bo luka bo ça lelo mo ya sérieux o ke boko ko se suivre parce que lelo la plupart bazo ko se retrouver forcément te niti na ba kaya boy bozomona pendant que vous contribuez et belé na ba orchestre vous allez faire partie à l'élément des spectacles banzoto na bino ko ningisa ba fait soana bani ko s'exhiber modèle wana et zo bilo permettre que vous appelez na mabala pe à kilo très peu va se retrouver parce que muto mona moi ça zo s'exhiber boy et quand on peut apporter belle opportunité belé diambani ba melisi binoté whisky ni ba melisi binoté ba leader ba zuno le roi ba objet de plaisir ba objet sexuel ba sakani na bino t'as la résultat yango ba danseuse ya lelo boza la plus éveillée que yakala déjà aujourd'hui beaucoup moins là t'as quand même le roi ba tout normal dans la société aujourd'hui beaucoup moins s'exprimer différemment là je fais allusion mon son spécial dans la danseuse ya fali ba danseuse ya wata aujourd'hui non mon yango bazala le roi ba modèle ba exemple moko boy bola ta normal bozala normal la société ce qu'il faut qu'on s'instruire ce qu'il faut qu'on tanga classe ya musala zo baté Jenny azapé danseuse roi bino bozo mwana professionnaliser yango musala qui danseuse ya musala ya zobate tant ma beze faut ko dénoncer bo se soutenir pour non dénoncer ma be tant ba zobozi ba to musuba oleka ba ko loba awa bozo ba se bozo bokanga minoko bo mizipa bo mi bomba ba danseuse belé ba ok na matanga wana na moni bilongi na bango ba yaka ko défendre likunya aso ili kambo ebimi oh azaka mutu malamu mais ba témoignage tango ebima kezala kaya négatif comment vous expliquer kaza malamu na bino na to so za malamu te bino pour ko kotele pour défendre ke ngo kabela rabino faut ba tutu ba banda ko défendre ba bêtise na non. Il est temps que les danseuses bo font la moi bongo muke bo réfléchir dans le lengeni ni vi na bino bakaya na comment la gestion de la suite comment est-ce que vous allez faire les choses bozipa qui m'a bé résultat ngo chouchou na kéati ki biso muta wa assister à zate so ba tuni ex danseuse à grand pas vraiment sindi na poche na 500 peu ça danseuse pour na assister ne serait-ce que ça ata mabeza laki to sauver vie mutu tanga za bomoy lelo bat ba olela bat ba ko mo sa ba cotisation mbongo na soki yaki mutu za bomo bat belé ba okufa pona uzanga poni to cotiser raté to peste to s'assister to mutu za bomo to sauver vie ole to luka okunda ebemena dignité ebembe se ke ko mona te mutu tanga za besoin de son vivant ba sunga e ba assister na ba bisimba simba oya ki ya monde ki danseuse na mibate na kanga nzoto baninga ba entourage ba nini ba famille tout ça ba réalité zaka tellement ebelé na milieu musique que alors bilora boefwe révolter pe sa conscience ba danseuse ya sika oyo ba yana no ba moni na kala neti likamboyo il faut servir des leçons ata ba neti yake pa likunya azuite bo ba leader o mususu sika lekaki ba assister karaté. Ok, couper sa nzoto te, ok, robina. Il faudrait pas respecter yango. Ok, ko ça la beauté, il faut. C'est-à-dire, il est temps que batwa font la mise. Voilà. To condamner mo weite, ou ça ma que c'est leki, et ça ba erreur à vie. To ba nga ba dénoncer ba télémakité et tout ça ce sont des choses qui sont passées. Mais Bisson sortait bi maramni les cas il y avait sur les danseuses c'est méchant parmi bateau bazala qui on a quand ils ont indela yo au batka peut-être au ça na émission na interview pour ba ko démentir maramwana ba bimission musantu peut-être que ba danseuse ebele bazala ki mais na era likambo komona ke wa assister au Cindy aza et alors
Cindy azas et alors Cindy peut en côté quartier là takuta wa condition anat mais il faut tout le gâteau comprendre pour la nini exacti na niveau que yoko lo bana ko so na ba danser te libosa Cindy ayebi nini amona nini ayebi nini exactement pour na ita amona ba danseuse amona bon lo bana misala na yo to amona lo ba potentiel mbanda c'est ça aussi Mama Congo Boni Sandra Kazadi Mama Congo boni camarade Sandra Kazadi au saki na vidéo au senga kofi pardon. Ouais, boni camarade Sandra Kazadi au sala une vidéo au senga likunya pardon pour se réconcilier. Au seki singa na okeli au sonie. Oui, quelqu'un de normal faut un honneur na dignité na personnalité. Et loko yo zangi Nadia. Talando comme loko au sakanila. La famille, je vais vous mettre d'abord cette séquence. Et puis, se retrouver juste après. Ata motema mukie wane ezalaka yo te. Ezalaka yo te. Chouchou na wana, tout le monde a zo bina na énergie. Opesa bango ba salaire nini. Opesa bango, moi sona ba vidéo o ya zo lela na kombo na o. Ezali. Un jour pe sindia kolela lokola mbili abel. Bilabel kuta zota ndaku moko. Balobi soki na de bonhomme. Toko talaka Cindy. Cindy toi ka koloba po yo ka soni. O kufo tikele loko. Po te connaissant toi aux appels capables. Yako tikela Cindy loko te. Yako kosa ye mo fleuri wane leki basi combien? Basi combien ba leki na mo fleuri? Oh, yo fo bimaka malamu partout. Avant Koufande, Kouana chouchouna. Chouchou de Parc des Princes. Tant au talaka ba clip na yo. Au monaka bolingo o banana ba pesa na musala te. Tout. Ata motema mukie wane ezalaka yo te. Bolingo koya ko pousa pembe noté parce que linga pe réussite na bango te oza motema mabe. Bio kasi makambo ba danseuse ba loba. Ba mise ba ebite ke yo bande kolala ba danseuse nyos. Ba danseuse sou bazaki na ba ba mise na yo. O kata kata bango nono ba jama yaki na copain na ye o kata bango relation pourquoi yo eloko nini osala Cindy ya sika o nano sala basité na lobi na kosite eza mibali musuto bimana bango ba leka de la basi ato balusi ato sali simbiliki ato sali 9-6 ato sali W ato ke na Y ato bandi ko conjugaison ato ke ko banda kotanga 1 na 9 eloko asika pa nezate ya lokola yo to sala moka pesa ba plaisir eloko ni yo sa na Cindy ya sika. Oh, y'a qu'on cause à battre na ba émission. Oh, na yo ki bien ba benginga chéri bébé. Yo za sûr comment na Ali aboy. Aza moi so koku ko benga mobali bébé chéri te. Yo za sûr. Ba maman Rocky batunyo surtout bano ya mukie o zwaka na Belgique. Oh, Botisa Diego. Mukomona mwana wana. Aza bengo na mbetu tonton. Tant yo zo sepe na ki bébé ya Cindy. Biso ba zoba na yo ba simbiliki. Na yo mwana na mukio zwaka na Belgique wana na mbetu otango zo sale makambo ya salite ya biso ba mikolo na epoque wana mwana na kobengo nani Toto Kofi. Oh ata ba misango balala na bango na niveau na hote tuni yo kando zali na kindumba salite ozo lela ba mama poto en même temps ozo kanga bana batu ozo séquestrer bana batu ali aka poto tika na biso. Ngana sola bien na mama Eliane aza pembe na lia poto valoriser autre comme ko pupo la lia poto lembe seke ndo yo molo baka lembe seke na bombi ndambulelo tinda lisusu ba pupolinga na yeli osusu ndambu yo kutu maloba ko bando lobe ko zanga ka batute maloba oh mama Congo bipolaire te poto sipo Adidas double Adidas arena Simba yo aki mutu monga faina ko pupola okutu faire azo yemba mekasi mulili nini yo mona faire mutaza lumière carrière solo ezo kende kitoko mais yo zo ya zo boka ba cri ozo sa no ba changement ya ba micro déjà signe d'impolitesse
ozo kolasa neti ke ba trique yo micro neti kisi moko ezawana donc ozaka mutu oyaka kaka esika fo tika trace mais to boya kaka ko bebisa ona ba golwa to tika bino bwe donc olingi ba peso respect wana te olingi te yoso mona molili euti pa na omoko quartier la te kufa afriza peso simbate kinaki afriza peso simbate mais yo ye pa mutu faire azo yemba me kasi molili nazana didas arena me kasi molili ngoka yo mom tozo mona ngo ngatinda lisuba finganga ya kolobeze bele toko bunda na awa na ba golwa na ba warrior to chenjela nao okoka yango Kofi aza bizarre Kofi koko laksoke na li ya ba divorça ba kabwana na bana na eba yoka na kate bazakabwe momona ka lelo mutu azate ozomona na testament le nom d'Ali aye ko figurer wana. Faut faire très attention avec un homme comme le Kofi. Ne pense pas parce que tu dors avec lui que tu le connais mieux que les gens. Des fois, c'est ce que les gens voient. Ça peut être plus vrai que tu, toi qui vis. Parce que yo Nicolas Mbetoza rempli à Bolingo. Osomona que oui, ba danser sa kitoko baleki, ba sa kitoko baleki, azwingai, sekengai, donc yo mi sur comme ya Bolingo. Makamususu ya vrai osomona te. Mélanger Bolingo na makamususu. Erangoyo, yo pek zala maele ndetiye. Ozwi mbongo, o lukin de konomoko, ozwi ba kombo no mususu, o benze loko no kote moko, ni ye ni entourage na ye, baza lo courant. Ce que vous faites la cacao, moi je suis madame Olomide. Hein? Comme yo comme ça, Olomide, yo comme ça, Olomide. Je suis madame Olomide. Kene na madame Olomide, tu n'as dit ouais. Pour ebele baza madame, mais na souka ba ko se retrouver que madame on ezaki na munoko, mais na mikanda te. Confiance à mutu ya ba passeport ebele. Côté mso aza congolais, côté mso aza li falansa. Ce que yo za madame Olomide. Na li falansa ou na kibo congolais. Na kibo congolais trafic eleke belé. A quoi ko bimisa ba acte de mariage belé. Côté na biso ya ki congolais, ba biloko nyonso bima na tête de ville, faux na faux. Faux na faux. Kofi aza capable ba peke mukoboke no balana, ezaki yete. Ezaki Antoine te. Ezaki Jean Robert. Yo emso bokenda commune. To yebi te, yom to yebi. Parce que lui il a plusieurs identités. Identité ni ne commissaire yo Olomide. Parce que pourquoi ma Olomide eza awa na France. Comme ya Olomide eza passeport français. Parce qu'on a mairie nini o yo komaki madame Olomide. Na mairie nini Sindi Motema. Pour yo comme madame Olomide, il faut passeport rouge. Nous ça makamunango. Pour yaza monsieur Olomide na passeport rouge. Pour bis nous na tribunal hein, ba identité bimé belé hein. Yé mutu moko. Ba papa ba bima 2. Côté li fala ça papa mususu. Côté ya passeport ya ba congolais papa mususu. Côté li fala ça aza ebi que na passeport na li fala ça. Azaka na bana misato hein. Même ba minuana bazo risqué hein. Pour biso to yoka na matoi na biso tangu bazoko ko bimis bazoko ko loba identité na ye to bazoko epele identité na ye na France na passeport na français il a que 3 enfants marié père de 3 enfants c'est ça qui a été dit au tribunal hein? Je ne mens pas au tribunal ils ont pas dit marié avec plusieurs enfants hein? Ils ont cité son nom Olomide Oyo Sitakawana mais ils ont dit marié avec 3 enfants. Même dans ganga tribunal. Comment ça 3 enfants? Oui. Sidi Motema Foye Baka. Il a plusieurs identités. Identité Mususu. Yo na habité suko Olomide wana. Eza na identité nini po comme madame. To habité jusque là. Madame Oyo za na ngona mikanda. Eza na ndenge ya France ou na ndenge ya Congo. Koto wana toleki. Mama Congo, oh Mama Congo. Non mais quand même le courage. Mama Congo yo lelo yo zo lo bana likunya. Mama Congo aujourd'hui toi tu cries sur likunya. Donc parce que bo bebani po quand tu es venu parler de l'histoire de la danseuse
batu na ye baye ko finga yo bipolaire baye ko loba na yo yo muto bongisa ki bosaki la po sengi pardon lokola ba fingi yo ndo zongeli ko finga ozana maloba olobe belé ya ba vérité a koloba ozongeli na mambo eleka na procès oyo ya likunya bobanda ko kende donc yo boya ke likunya za likunya to commissaire mo santu lelo komi ko loba esuba mabe na ye donc mama Kongo ti o commissaire mikolo elekiawa ba mabe wana ezeka na mutu na yo mais yo choisir oya ko betela Jean-Robert Maboko le célèbre Jean-Robert c'est ça. C'est quoi cette malhonnêteté intellectuelle au Boranao? Donc, yo ko tikalate, o tikali droit, o tikali correct, o tikali na position ya vérité. Et là, ko faire changer yo d'avis. Ezara nini. Diki ni nango Sandra Kazadi ataka wana pokwa wana, o esali saka yo vidéo ridicule ya modèle wana, o ya ko senga ba pardon moko ezanga mutu na makolo pour que aujourd'hui, o ya ko changer langage. Tolobi te qu'il faut qu'on aille en guerre na bato en permanence, il faut botika la wana, bo ataka bato non. Mais quand on dénonce un mal qui n'a pas changé, reste fixe, reste droit, continue qu'on dénonce mal wana. Yo yebi ke ti lelo na mon Fleury ba danseuse bazalaka ko lo bango na munoko no. Mais yo ya au côté là yo banda ko ya au côté là nini parmi bis na biso yo so muto azala na procès ono betali so a procès. Ezara yot. Siko soki lelo zongeli koloba mabe na makambo eleka na procès. Siko oyaka ogangela Clépin Lembila pourquoi? Oyaka ogangela oncle Clépin pourquoi? Oyaka okota makambo ba bagage ya Clépin pourquoi? Tango kene comme ça ba bagage na ndako alia. Au monde bazwa kabino, nde ba manipula bino, nde ba sakana kana bino. Lio kaka yona yemba oui au côté li nani likunya. On s'attaquait gratuitement na Clépin. Ali moi si o avandi ba nena ba ne. Pemeni na ye. Yo za sûr que ma bene yo ma beni ni yo lo ba vieux likunya ni mission elekio ali ya viva. Tant ali ya moi si na ye. O ya permettre que cousin na ye ne koni ake ko témoigner na procès kuna pona mama ba danseuse. Yo ya ba la makambo. Yo ko kenda ko lo ko bimisaka neti kaka ke complot moko bo esama na ngambe on ali ya zaka dignité. Alelelo yo côté ya likunya yo côté ya Jean-Robert yo za sûr que l'émission na yo yebi yo ma émission ça lo ma be ya likunya ko leka Didiston yo beta so ma ba likunya ko leka lia yo bimsa Didiston impoli yo yebi o Didiston na vivana tata wana yo yebi o alia ivana mobali wana tango ko s'attaquer na bango lelo komi na makamba ko lobeza yo kutu makamba lobeza le belé yo ne na bi ridicule yo ndo bi ridicule yo za mutu yo ko kote la likunya te yo ko yo ke la sindi mawate yo ke koloba la sindi yo kutu sindi ngo tikaka to kumiseka tika to kumisa bo kumisa sindi pourquoi oyo kutu sindi yebaka yango olomide tango tokendaka na procès batangaka ye kuna babengaka ye marié père de 3 enfants nengo oza wana oza enregistré kutu te nanani donc yo biloko wana nyonso ozobimisa lelo yo yebaki yango mabe ya vieux motema mabe ya vieux ke toko vanda boye na fin ya journée biloko nyonso eza yezaka na poto eza déclaré na komba bana ya lia. Yo ozobete sola mon Fleury on lexi combien de basi ya koko surprendre yo le mususu akenda obala on a fausse identité le londo zo lo bango yo te ko changer discours après tant beaucoup de suna Sandra Kazadi o meli ko na contrôle l'alcool te o komi ko sala roi fille à soif en tout cas il faut de se tenir les gens de la bise ozo yape ozo ko associer okomona et tout ça bagolwa na ba bimisa ba fan ya ba musicien na kata makambo yo ko rappeler likunya likwali kama molilite bona mama molili wana affaire to boya ki na biso ka koloba yo ngo se kusango lelo mama Kongo yo ko tika la camarade de Jean-Robert to komi de ko considérer même moral na ye soko za capable ya ko kende ko soutenir muto yo zala na procès yo yebi ba vérité nini eleka oya ko sortir makambo oya ko balola makambo oyebi mabe ya mutu wana olie okene na sens ko dénoncer le mal yo changer langage alelelo po batuni ba fingi yo donc ko changer sous discours. On peut être sans personnalité à ce point, on peut être sans position à ce point,
Balobi teke, au sein de lui, son ennemi à vie. Mais quand tu viens changer les mots dans ton discours, aux autres commissaires sains, allez parce que problème est, oh, bokani si to yebite, makamba kolobe zananu, manine zananu, tangu makambo ezo ya, yo bongoli malobo, bimisi batumusu mabeyo, pesi kisi e santu. Le londo lingwa ko zongisa, o soulever makambo ya, comment lo kangoni. O soulever makambo ya, molili. Hein? Est-ce que ça a un sens? Yo ko bimisango sous lelo. Makamba ba danseuse. Yo ko côté la ka Jean-Robert Tenavina yo. Yo yebi traitement nini yo infligé na ba danseuse. Oyo baza basi, ozo fongola Cindy Missou. Mais l'on ni empêcha au continuer de dénoncer le mal pour n'enfoncer la danseuse Missou. Tu pouvais faire de ça ton combat, non? Parce que yo kendaka ou assistaka. Ok? Okendaka ou assistaka. Mouto condamné pour séquestration. Ok? À cause d'un abus sur les danseuses. Ce qui séquestration sur les danseuses. Mouto bakanga pone lo kwa modèle wana. Yo changer les discours na TV le lo komi kolobake. To fongola Cindy Missou akwa ko lela lokola maman Biliabel. Cindy akwa ko lela lokola maman Biliabel. Yo komisa ki Cindy madama wat. Cindy moi si malamu, Cindy babali et Cindy ba honorer, moi si mabeza ki alia. Yo za miso fongola Cindy te ye likune fo za malamu. Likunia fois à malamu Cindy azana miso ko fongola te. Il faut continuer de garder les biso likunia à nos oreilles et à nos yeux comme l'homme parfait. Kofi a valorisé qui est. Et aussi c'est moi charisme. Et comme ici maman brisé tende Kofi a valorisé qui est. Et aussi c'est moi charisme. Et comme ici maman bi tambola. Maman bi tambola bi kende. Ya outi na cour des grands. A outi pas Kofi Olomide. Il faut tika na standing wana mobala bien kozwaye. Ye komika a concert awa alandi mwana kei snap restaurant awa akei donc comme na bisika misutu ba musicien ba kuta na kanaye donc isika bana mike bazali bano baza ba petit banini boy yo mama po ye wana te to boy tazolanda mwana na ye mais il y a des endroits maman landa mwana pe partout boy te aza manager na été. Na désolé, bisika mtwazo kende, batu ba monaye, ba pese, ba valeur, ya alia, mais c'est sopa, na désolé, ça sopa, ça sopa. Là, si minzi anake, ramusala. Bon, et l'on a le baka, wana bandeko, hippodrome ezoya, ndeko so na no mona Kofi, na live te, wana zablo, na biswa mikolo, toute génération. Na désolé, musique ne zanano. Faut te pesa ina nous tapo même quand tu popola ke to ka banzembo na ye nzembo Kofi za lokola mai Kofi choli to isoko oboya même ngande na zabwe na tu na tali compte à banque ya Kofi na tali banzembo yembaka so le betanga litoi en tout cas na désolé comme on dit les gourmets baza bato biso to reva Kofi Ferré Fali nanana. Le seul musicien qu'on peut faire rêver batouté za Lacoste. Na désolé, ne tu te quoi Lacoste yo kende na oya Congolais braza oyo. Baza na style te ba na forme te ba na rien du tout. Ba koko faire rêver ba cité. Mais ça ba musicien au chilelo. Na désolé, Taboulé écoute de son vivant, il faisait rêver les mamans na banda kwa mabala ba maman ba rêver Taboulé. Na kopona kuteneni abota mwa bana kwa ba marque Taboubé baza sans aspect pour Taboulé bando fan de sa veste azo fan de sa chemise na chaussure à vernis ba tia cirage ba maman ba okufa bazo ko envier Biliabel ba te ba maman belé ba d'époque wana ba rêver ba na place en Biliabel mais akena na charme na charisme na apesa bana te loko te so tali marque Tabou nanga ko Irlandais. Même il passe à Boyaï. Opesa album. Tala na moment ni bazon na ba opesa album. Oso ki ndokite. Oso ko lokate. Mutasali combien d'années na quartier la te? Mwana te, album te, single te, et lo komo côté. Et puis boye bango Jean-Robert il est intelligent ayembisa déjà Ikea. Bozonga na Ikea, ami yemba déjà vie. Tant tout ça, plus on toa ba génération na e. Tant tout ça qui na nous chaud, ba PC ba album te. Lelo bato baza lelo oyo, même ceux qui ba biso oyo. Lelo bato baza, bazo kene na ba fere na ba fali, na cause na ba rebo.
que tu peux avoir une très belle voix. Maintenant, ton message na sindité na album na banzembo aye moko. Ali atambola na ena mwana na ye. O ezo sopa ye. Azaki mwasi ya olomide. Azaki mwasi ya olomide. Ezo rendre fierté. Kotambola tambola na mwana. O akome agité. O asali boye. Et tout ça, tout ça. Ozangi saki ali ya kimia wat. Siko sindi le kero ba officialiser o akomi pa agité to komo mone partout na réseaux sociaux wana. Sindi wana. Yo lelo ko changer discours to zane loko loba na bangote on est loko loba na sindité on est loko loba na quadrate o ba pesa album na reta ba pesa album avant o ba sali boye o sali boye na ba danseuse o zaka mutu mabe o na procès kutu ba ya ba danseuse wana ndenga kendaka ba makambo elekaka batangi kombo na ye ba bengi olomide père des 3 marié, père des 3 enfants, a déclaré bana mususu te, do ba minu wana nyonso, bazana kata ba liste te, bazana héritage te, na mon fleury ba kozelo kote, na biloko poto ba nyonso kokoloba. Neti na Kinshasa kuna biloko nyonso eza na kombo na ete sindia kozala surpris sindia kolela nyonso yokoloba okoza sous crédible te mama Congo yo na likambu ya likunia okozalaka crédible lisusu te à cause ya changement de bande brusque yo faut ko expliquer biso eloko nini faire changer ka yo discours et oyebisa biso eza intelligence te oyebisa biso pete ke eza parce que honnêteté intellectuelle, parce que tu réfléchis, tout ça, t'es. Yo, koko changer discours wana te. Yo ma bene nyo so kome ko pesi nango explication wa. Yo ma bene nyo so kome ko pesi nango justification wa. Tango ba bagage ebima ko yebi makamuni nyo yo loba o charge clepé. Yo ko zongisa mambo procès te. Na kata procès o Clépa zaki le kuta Clépa sala o bosa na même combat oyo militaire ya Jean Robert biloko so banda ko loba. Yo awa o bosa ni makambo loba sur Rifine. O bosa ni makambo loba sur bango nyonso. O bosa na do ozata nelo ko loba te la makambo likunya lelo yo ko za crédibilité. Bino fait comme bongo ma bezala que changer discours au commission malamu tango zo ko zongela biso to retenir ya oyobo to retenir yo bongo le maloba pona biso za sous crédibilité yo mama Congo na communauté oyo koko za les sous crédibilité ne faut za la remise en cause parce que yo ko la to la mu kité quand ça t'arrange au décider au bongo la makambu. Allez danseuse à Koufi, d'ailleurs comme on a dénoncé le mal, on a le mal on dénoncé te. Cindy wana ebi ba vérité sur ba danseuse. Cindy azana attitude azana on a likunya po yebi makambo ya kutakuna. Cindy tide ba officialiser elle commence à se jouer les durs à courir c'est parce qu'elle sait, elle a lutté, elle a milité. Bobité comme des bombanda sali pena ba danseuse ango. Ayebi makamuni yo ya moni. Et caractère oiseau la qui ça caractère qu'on maîtriser vient à plateau pour qu'on répondre à ma question ta ko lobata kangaya calmer non on espère qu'elle maîtrise wana zanango et bimi si ata moi lupangu et album moi au sala oyo peut-être kazaba asa peine ba droit asa mis au fongwama qu'on vous ka vieux biso tozo mona kan vous ka vieux et za la qu'on vous ka kaka o biso to mona na ba conférence et za qu'on vous ka mo bweke tina kata vie normale to mona e kazana rigueur. Tu n'as qu'à ta vie normale, tu constater rigueur. Eh, c'est ça au fait. Tu constater rigueur, mais en ce qui te concerne, toi, tu n'as plus rien à dire. Tu n'es pas crédible. So bato na ba finga rayote donc yo ngako bimato ya koloba et puis autant mo chouchou akufi nde yo monique yo ko yo ça la vieille remarque du vivant et chouchou yo na ba remarque ko ça vieux yo komisa ki sainte o komisa ki agneau olomide yo komisa ki agneau olobine na munoko na fatika le santu na munoko na fatika la mo santu na munoko na fatika la mutu malamu yo ko changer discours te. Alors danseuse liwe chouchou il faut pour effongo la bino misu liwe chouchou il faut rendre bino plus intelligente liwe chouchou il faut aller loko yo que ceux qui bo vandi ko réfléchir bo mituna
lelo conseil nini biso toko opesa na baleki o bazana bazokota na domaine oyo o ba na expérience ya réalité à monde la musique te comment kozala comment ko profiter na opportunité ezo pesa malelo Sandra Line koma lisola robeta na munoko président mboka mwa bo ekuta lingaka balanga mutu boye ngaka balanga na ndima ko kota libali pa ki danseuse tout ça yana ba leader rebelle lelo na ba orchestre na bango ba tout ça ba danseuse mitou bazo tout ça ba chanteuse ba danseuse mitou na ba orchestre na bango to yebi bango ma mwana ezo continuer ti lelo ne baza wana baza ba vita koza na mobali mobo ya yemoko te pendant kabimana leader et ayebi pe ke leader anda ba makangu ne mususu azomona ndeni ezoleka mais leader akanga epi ana choite lelo ba danseuse bana possibilité opona ke na ye musala to na obimana leader makambo ane continue ko sala mana bandenga ba cesser liwo ya chouchou fo za lelo ko fo la musa bango et révolter bango mais batu lokola ba mama Congo o ba ya ko changer discours baya ko kote la vieux quadra baya ko loba maloba OK aizala kana procès wana ye faza ta militant faza ta muto azo telema pona ko fungola ba danseuse misu par rapport à makambo ya monaki par rapport à réalité baebi malheureusement akenda au soutenir les mal baza bato ba kopesa nos conseils teni orientation na kata makambo mais quand même une chose est sûre c'est que l'on sait c'est que na kati loko et salami aussi longtemps qu'il y a des morts qui continuent, il y a des gens qui continuent de perdre la vie dans des conditions mystérieuses et ne pas être assistés par bateau chez qui vont porter aide belé mutuwa vie quadra oiseau devoir belé na ba danseuse que comme danseuse en état on a beau quoi assister il faut révolter bino ba danseuse il faut fongola misu boko sala ta club moko boye o bopesa ba leki na bino wana o baza ba danseuse ba conseil ba ebandeni ba otambola na kata ki musala oyo qui danseuse là qui chelte ça qui boulate qui danseuse eza maison close te eza sikate OK ko zo la opportunité au c'est la bondumba être danseuse eza musala à part entière Jenny on a présenté ba tout fiancé azara danseuse ro la bino à orienter on a ndenge mususu il est possible d'orienter ça autrement. Il est vrai que chaque domaine na vie ezara na réalité o bokuta na on a kata domaine wana. Et ça, en réalité, beaucoup de gens dans domaine wana. Mais il est possible de changer les choses. Il est possible de changer les choses que Moussa qui dans ces mots dans la penza, le roi Moussa moko réglo, le roi Moussa moko crédible, le roi Moussa moko mobile ko tika mo sine akenda ko sala Moussa azapa l'aise na motema. Ayebi ke kuna ba kenda ko teka ete, ayebi ke kuna ba chef d'orchestre ba bimana bango te, ayebi ke kuna o mutu wa simbi, o nani wa simbi, o azana poste bo simbi. Aux hommes, parce que Cindy est la directrice artistique, il y a quartier latin. Orchestre, on a Cindy à gérer. Mais tant qu'on est comme à un niveau que Cindy a supporté la danseuse, à cause de CPLT, mon mobile, nous, azali leader, il y a la directrice artistique, c'est-à-dire artiste, le rôle à bango, à cause de supporter, comme mon mobile, il y a une danseuse qui solo. Ça veut dire réalité, nino ya yebi industrie wana. Ça veut dire le côté malsain wana o ya yebi o mibale belé ba boya rabasi na mamba ke comme ya ki dans ce sport na ba réalité wana alors il faut le kwani longwa il fait comme appeler cop ke boulot sisi ozongi ke boulot sisi ozongi avec tout le respect dignité fierté honneur donc voilà la famille donc voilà ngane ngeka na sale ka vidéo ne sama mama ko ozane loko ya kolobate ozane loko ya kolobate Yohani loko lobate. Bobebani Yohani loko lobate. Et ba danseuse mon sousou. Tango ba ninga bazwa ko dénoncer. Na mona abino na ba panel là ouais. Tango yinda ka surtout na mambo vieux quadra. Au mona ke ba danseuse ba diviser. Au mona mi sousou ba yeba ki réalité bazala ki neti moko. Azanga peine à procès, mais au moins dans un coloba, yo côté la vieux, et ça en voûte, mais ça rabino tondeni. To lo bete bo inebo lapide. So mieux vaut que coloba mama mutu to va na kwa na yo ke kwa yo kosa to ko so par ya mutu e bike asala mabe wana. Bilo mususu na procès, ba innocente la ngo mutu faute de preuves. Parce que tribunal e ke na ba fait. Ce que l'eau preuve tangible les athées, bah qu'on condamne mon touté. Mais bateau va vivre réalité au bayebi. Bazali, ce qui a ta, bon témoigner contre mon touté parce que l'unité que malheur n'a pas na mutu na bino. Je respecte ça. Je me dis, ok, c'est possible.
parce que après ça qui nous fait opportunité boké peut poto bénéficier quand même de quelque chose. Mais venir défendre l'indéfendable ndi wana mabe na poto bo témoigner te OK mais na ndenga ki chasse apé boyo obuba biso te bo bimse mo santu te bo commissaire pe sainté parce que ba musicien musu ba leka ba yaka oloba ba yaka ko dénoncer pe za réalité ba te belé ba yebi. Mieux vaut qu'on se taire que quoi qu'on défendre l'indéfendable, quoi qu'on justifier l'injustifiable, quoi qu'on se jouer les avocats du diable. Non, mieux vaut qu'on se taire. Non, mais mieux vaut qu'on se taire, parce que quand la vérité est en face de nous, comparé à ce que vous dites, on se pose des questions, n'est-ce pas? Donc voilà. J'espère que vous avez suivi ce que je vous ai donné comme conseil. Tous les gens concentrés dans le Stade de France à Fali, c'est mieux. C'est mieux. Baluka panzana na silité. Batu mobimba bozakaka, aidez-moi à détester. Bodi ko sangana ko sala ba réconciliation. Dis so monika ke bo komi ennemi en commun na mutu mo bo sola nete mais bo komi ennemi moko. Bo komi on sala nyoso yokani na mutu ana bo bande ko sola nete parce que bo komi ennemi en commun. Batu aidez-moi à détester. Obimi ridicule. Donc tinga ngoloba na kongana au fait nga nebiti hein. Nakala bat bazako ozaso ki mama kongo azo ba moi ba combattante moko boy. Mama kongo perdre crédibilité na valeur non nyon sozata nango, je suis désolé mais c'est le cas. Je suis désolé de te l'informer mais c'est le cas. Au perdre ngo. Mama kongo kiti makasi. Bat ba mono sous na niveau babande ko peso. Ça me fait rire au fait. Alors la famille, restez branchés, connectés sur notre chaîne de référence pour nous continuer pour avoir plus d'informations en ce qui concerne le sujet au développement. Restez branchés, connectés sur votre chaîne de référence de l'heure officielle. N'est-ce pas, n'oubliez surtout pas. Alors, à très bientôt. Bisous. Oh, Yahweh,